La famille et le libota nangai c'est ngomingi ya ko présenter bino lupango oyo eza clôturé eza morcellement oyo to lakisaki la fois dernière j'ai aki mususu o peto ko lakisa bino eza mususu mais avant tout to bimana na balabala donc awa toza na Macadam na boulevard Lumumba ne to le bar toujours nde bozo mona boye toza na bandal te toza na lemba te mais toza na ntsele na quartier Bibois. Donc à toi la quartier Bibois bozo mona Bibois lelo ils a développé plus que presque ba quartier ebelé il y a commune Yansele. Donc oyo eza lokola bandal Yansele lokola lemba Yansele po et le réunion so oyo za la ville yango pe eza awa ba magasin ba hôpital a minene ba salle de fête ba supermarché donc biloko meki toko onyo zezalara na ville ezali pewana donc à Tolaxi ville Tolaxi prince toko taskona ba veni ba veni yango yo ba veni za minene donc toza la quartier moko etongama quartier moko marambo eza bien quartier moko oza ki soko tonginda koche ba locataire oko se retrouver pour quartier Bibois eza quartier moko boye donc banda ko ezali ba appartement donc vie eza normal hein et là on son ngozwa donc a bozomona ba centre médical to relaxa bino quelques écoles quelques ndako bien à quartier to refilmer quartier mobimbate mais quand même to repesa rara idée générale ya quartier to remeke un peu ko baluka pona ko laxa batunyo so que quartier Bibois eza un très bon quartier et puis awa Bibois toza nangambu ya mamanganga donc Bibois ezala divisé en deux pona ba o ba yebi so uti aéroport au commune à Bibois to na Bibois et na ngambu station dans la cima à droite toza nangambu ya gauche mais awa place tozali oyo ezala ngambu ya gauche donc bozomona banda quoi bien honnête l'option eza ba appartement et awa eza ba grandes avenues avec de maisons commerciales donc en tout cas toza na quartier moko vie eza kitoko donc bozomona ba immeuble quartier vraiment ils ont respiré donc tozo comprendre bien que quartier eza quartier moko très kitoko ndenge biso tozomona banda ko eza bien ba construction kitoko ba veneza ya minene donc quartier eza résidentiel et ndenge tolobara toujours que Nansele Mobimba quartier oyo etongami lokola Bibois ezate parce que awa bozomona ba école bon tozomona na lupangu bon torobima to beta suma solo donc awa toza déjà liboso lupangu portail ya noir chocolat to kotina kati donc partie auto ekola Sabino ezotekama yango yo to loba eza pambate nde to lobaki que awa toza na bandali ya nsele lemba ya nsele kitambo ya nsele soit matete ya nsele yango na Bibois donc awa toye ko présenter bino 6 mètres sur 18 donc le pan aza 6 mètres fois 18 mètres les yango parti ezotekama eza clôturé avec portail donc awa so sombi ocheka kadena en attendant obanda misala bazelu peza dana kati parce que mutasombaki azui moi problème mora mukie nde asepeli tozongi sango na marché et puis biso eza musala na biso toyaka toujours kozwa pona ko présenter bino donc il a 6 mètres sur 18 nous on a déjà bien clôturé et fanda kitoko donc voilà un peu dimension il y a le pan on a biso et na koloba ke na ngambu wana ezalaki hôtel au bozomona na ngambu wana ezalaki hôtel mais hôtel existera sous-souté nde basalaki morcellement il y a le pan on a bango et mtasombaki awa l'homme propose Dieu dispose lelo oyo à remettre en a marché to teka yango donc na lobaki que Bibois ezalaka mibale Bibois ya gauche côté maman nganga Bibois ya droite donc à toza côté ya maman nganga côté oyo et tongama kitoko et puis bozomona que mabele eza plat le pango eza plat et puis quartier eza plat quartier eza accessible courant ezali mai ezali et bon déjà que Isaac hôtel c'est que courant Isaac kitoko mai Isaac kitoko parce que eza activité mon commercial donc na ndenge biso so to ebeli
wana tokopusa na so mokie pona kolola kisa mabele ndenge ezali et puis bozomona donc ba brique yango wana ezalaki pona ko continuer misala to pona ko banda misala donc to bima so libanda to lakisa donc awa eza avenue liboso portail na biso yango to bimi déjà to kangi mutuka na biso yango wana pona ko prouver accessibilité même oyena mutuka ya mukie et puis kolongwa na makadam ti awa eza ba 5 à 6 minutes pardon ba 5 à 6 minutes oza déjà na lupango et so tali même avenue on comprendre que avenue eza habité par ba bonne personne donc bat oyo bazana ba moyen bat oyo batongi kitoko bat oyo soki yo pelobe otongi revendre na ba condition ya bien soit osali ba appartement na yo et kozala louer na ba mbongo moko ya bien. Donc voilà avantage ya quartier na biso Biboa et na ngambu ya mama nganga. Donc bonne chance na onyos ba kozala intéressé pour la 6 mètres sur